Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie de m'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miguenyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miguenyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miguenyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miguenyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyakeru. La Polga. Abonnez-vous tous chez Miguel sur Solo la vérité chez Miguenyema. Tous chez Miguenyema en massif. Abonnez-vous tous sur la chaîne YouTube de Solo la vérité chez Miguenyema. Miguenyema. Solo la vérité de chez Miguenyema. Bonjour fidèles internautes et bonjour Bana Monatier, bonjour Mandeko tout au bas occasion pour profiter dans l'épisode c'est moment. La chaîne YouTube Nabiso sur la vérité, place auto il a nos vérités en face comme d'habitude. Merci Mandeko Nyuso Bazo Landabiso, merci Mandeko Bazo partager biso et puis Mandeko Bazo commenter biso malam et puis pourquoi pas Mandeko ba conseiller biso toujours Miguenyema bosser baksa ba conception parce que la conception est belé autour la conception a été toujours la conception moi sikanité ici c'est Paris tout bon ba non quoi Paris bientôt là tout démarrer on a beaucoup tampon au tpc mbote so kwa zolanda biso na musika to ba na conception ici c'est Paris on ba conception et puis tige zo et côté kindaku pour tenir tout l'accès no plateau et puis ma ligne d'ailleurs trop libana mais le roi tout comme na ba moi il faut na tige zonga indu sa tige zonga vouloir ou pas donc bandeko nyonso o bazara na Paris on ngoli kana sur la vérité contacter biso contacter ngai so moni contacter ngate so na relation na Daniel Biongo sola patron de taxi mon associé valable ko contacter Daniel émission eza pour na mutu nyonso et surtout pour na la vérité pour na mutu tout merci bandeko tout à soutenir biso merci na maman Philbertine Samba moi aussi à docteur Samba merci beaucoup na docteur Samba na Afrique d'ici to PCMbo te so na biso na Afrique d'ici docteur Samba merci na Evan Tumba na kati en vex mutaleki na vex azate tisi ko muta ko lega ete Evan Tumba nzamba pa mola na musika pa so na biso pourquoi pas Big Antsumbu pourquoi pas venanga Cyril Kina Fumu kimbango ya forme Kelly Tsumbu Ojep c'était Paris Kale Mado vanagaza Lyon et puis venanga awa na kati ya Ivempela nagata bondi Ivempela Willy Moucheni code mondial venanga Willy Moucheni code mondial merci de manoko tout baza connecté branché à ce net moment la chaîne YouTube sur la vérité de l'autre avant Rive Kono avant to kenni na conférence de presse ya maréchal Rive Kono to zo une fils que 15 ou 20 minutes na téléphone to yo kay pour na ba rando na ba guerre ozo de kanakata vivre la musique bandeko tout baza connecté branché na réseaux sociaux bo to mona président Chikito Mouchachino a salagi vidéo mo pour na ocha paye parce que ba guerre ezamo trop acha mo photo koto bendi koto to ke egeto koto Rive Kono toujours comprendre sous idéologie on bien te mais maréchal azoya ça la kana conférence oyo ko sangisa ba panditsa ngotu ya Paris oyo ko sangisa ba panditsa ngotu ya Belgique to ko zona pour na retourner ba question à propos marambo toujours les cas à propos ba projet mais avant to comme on étape à conférence de presse to ngato betane mo logo mo to betane tsoka to betane tsoka moi 15 minutes chombo parce que n'importe bino mutu ezo sala bongo ezo sala mutu na ngandelar parce que la conception ezoya na été boza discuter merci Freddy Asungami venanga Freddy Asungami merci beaucoup Freddy Asungami merci manoko tout hasard connecté branché à ce net moment toujours bien maréchal Rive Kono to miko sola na ye to yokae ne de sino ki ba rando ezamo trop na vivre la musique ba petit ya wemba ba master ya wemba ba prom ezamo trop VH mon vote alingaka bunda ko toujours ya 5e to benga ve Rive Kono maréchal Rive Kono numéro 1 yango to benga e to meko sola na ye quand il expliquer bien la début. Bonjour maréchal Rive Kono. Oh bonjour Miguenyema. Papa Ngeli Boni. Ouais, nous avons battu là, en direct à Sola Vérité TV, chaîne où
toyebi ke na Suisse kuna bato balandaka yango trop toza na bato ebele bakomelaka biso na Suisse na Congo na Angola na Paris ozoleka en direct ya télévision chaîne Sola Vérité toyebi te so oza disponible to poser ba question to non. Oui, na disponible, pas de souci. Ouais, Maréchal Rive Kono te quand tu ba premièrement fa to baneta ki artiste évolution ya ba single na yo to bimisela biso et zo évoluer ndeni zo marcher ndeni. Voilà, bonne question. C'est vrai que chaque façon, tout ça, les logos, tout atteindre le maximum. Hein. Je ne te cache pas que dans un minimum, non atteindre le maximum, mais tout ça, on a pour ça, la bino, Miguel Niema, chroniqueur, nyoso, basala rakebiso, artiste, il y a un beau cannabis to liboso. Donc, Moussala, ils en nous, donc, ils ont qui malé, maintenant, tout atteindre promotion à 100%. Mais Nazali quand même un peu satisfait na moi résultat où déjà na zui pour de konanga migi ozaki nanga depuis à aventure oyo bandi kalaté ça fait que une année c'est vrai que kobunga na marché il y a disque pendant beaucoup d'années soko zongi ezalaka facile te mbala moko au démarrer mais naza quand même content na moi musala ou esalami mais naza sous na posa to avancer un peu plus donc résultat ça moyen mais na édiqué banzembu na ba sondage eza bien on peut encore faire mieux. Donc, est-ce que corona ba couvre-feu ba confinement et déranger ba projet non? Oui et déranger mingi pour c'est vrai que na avant babiloko ezala ce qui bima qui na bonne condition mon ngai pe na bima mingi na ngana voyager moi muke na ngana tambola mais ce que tous empêcher tous tambola té et puis promotion zo les kapena à 100% ndenge to lingélité na kanisi kuana ezaka na ngate même baninga na nga artiste mingi bazo kutana na même problème en tout cas cause wana lobby peso jouer partie oui c'est vrai ils ont joué partie. Tozo minutes mingi te toza juste 15 ou 20 minutes ya sur le téléphone parce que ton ami tourne belé mais to bomi mituna mususu parce que dans quelques jours à oza na Paris pour nous tenir bandeko ba okayi biso bien na débit pour la conférence de presse ozo sala ya munene en France eux ko sangisa ba journaliste ya minene en France ne ba journaliste minene ya Belgique na ya Suisse to PSP grand frère profiter na pesa pe moto na grand frère na nga Didier Masuki mobali ya ma ndefa pembe na bandeko musu atala biso kuna oyo kosangisa presse pour na opanda sango yango moto zo minute ebele te pour lo musu to bombi to retourner sur place. OK. Message est partagé tout mon vidéo ya président Chikito Mushashino a partagé vidéo ya munene pour na chaper na ba mourinho sur la musique ya papa wemba na ba petit papa wemba na ba master papa wemba na ebité soza connecté soit tout mon ki vidéo wana. Na monaki vidéo wana parce que justement tango asala ki yango abenga kinga po Chikito azo représenter biso nyonso oyo toza bato clan la musica omonde ka musique ekendeke clan wenge ezali clan zaiko ezali clan viva la musique ezali do biso tozo faire partie ya bato ya clan viva la musica donc c'est clair que soli kambwe kwe na kati ya clan na biso ba oyo baza ba responsable ya clan bango bato bazana pour ba aider biso donc Chikito tant que président a passé qui message à Benga Kingape a partagé Kingape en donc ça m'a fait du bien pour tous autres Kimia mutoa na posa guerre azate pour intérêt peut to ça la paix guerre ezala ngote donc na suivi qui message naé et ça m'a fait beaucoup du bien pour na édiquer tous autres solution pour tout évoluer na positif tout sauver pe moi muke makambo etali clan na biso molukai. Bonjour, bonsoir. Je me présente, le président Chikito Mushashino, président ya Viva la Musica de Papa Wemba. Naye vers vous, pour la kosenga nabino bolingo. Et puis, kosenga bino, merci. Na oignon soit se pointa qui na messe ya Papa Wemba au basali la qui est le 24 avril. Mokili Mobimba, Dublin, bato ya Japon basalaki, bato ya Kine, bato ya Australie, State, donc partout Brazzaville, na yo senga na bino nyonso. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci et Mangoko Tobayaya. On est ensemble. Ces derniers temps, namoni
moi ba polémique moko zaki na kati ya réseaux sociaux ya makasi et que nazomona papa Wemba lokola toujours respecté sous-souté so dans le biso tout le monde biso nyos toujours respecté été na eloko atikela ki biso héritage atikela ki biso eza bolingo ke tolingana tozala bomoko ezala na Bible pe ezosenga na biso toza toujours bomoko. Mais ces derniers temps namoni ke ba polémique eleki moi trop eleki moi mingi mais ezosala malamu mingi te ya omoni na ye parce que ça concernait Rive Kono King Leki Makuta aza master nanga bandaka la tosololaka mais ba polémique yango yaki na sima na ye. Alors na yango aza na conférence de presse na ye oya kosala mikolo ezoya pour expliquer parce que oya azoloba nanga na oyo ezoloba na réseaux sociaux ils ont deux choses différentes. Donc na yango na kosenga na ba fanatique nyoso oyo arrive Kono le King et puis baluka ko se retenir nano muke parce que ba injure parce que je suis naza awa pona ko tanga ba komba ba tuti mais c'est juste kaka tosolola omoni baleki na biso na sima awa boluka bo yeba déjà que omoni toza ba bantu d'abord faut yeba ko respecter mikolo ango ezali ba koza la ba âge moko na ba papa na bino ba koza pe ba mikolo ya ba papa na bino boza pe baleki ya bato misusu en tout cas bo meka ko changer mon langage et puis boyeba ko s'excuser devant ba mikolo bo sala moi ba vidéo ya mike bo s'excuser devant bango lokola ezaki na réseaux sociaux na ko senga pe eleka pe na réseaux sociaux vraiment eloko na ko senga na bino yango wana papa Wemba za nzete yana ba branche belé omoni na ba branche wana misusu bazate bakenda eza lokola toza ko respecter bango te lokola ba papa Wemba ba King Kester Menea ba Strevos Narcos ba voilà vraiment na kosenga na bino bomeka nanu tozongisa nanu bolingo et puis voilà c'est un peu ça nazozanga na maloba je suis là pour la kozwa parti pris ya mutu te non ya omona ningo tanga ba kombo ya batu te na tangi kombo ya Rive Kono parce que makamango il a concerné surtout ye et yango na senga ki na yepe que voilà le kolo yebisinga osa la conférence de presse na yo bientôt là dans 2 semaines sala yango pour éclaircir mokili et les camarades à Kindengeni et comment. Et voilà, merci. En tout cas, na ba jeune frère Nabiso, bana Nabiso, bolu kabosa na ba vidéo mike, j'insiste aussi là-dessus pour s'excuser na ba kurutu na bino. On est ensemble. Merci beaucoup. Mangoko tobayaya. N'habite soza suis informé pour la deuxième fois pour na menace o ndeko na ope frère na yo achama voto azo ki jour ya matanga. Nazalaki informé parce que justement hier lokola azali na staff nanga c'est vrai que so likambo ko lié na kozala première avisée donc le même jour tango autaki kuna benga kinga bo mo batebele pe benga nga bon c'est vrai que ça linga passe ça li pe regret pour batwana nyonso bazaka batu na biso oyo nyonso makambo ne leki bazaka ka famille na ngai donc muto aza en dehors nanga azate bango to baza famille nanga parce que quand on parle de papa Wemba lokola papa na biso nyonso lokola nzete et bimisa ba branche belé quelle que soit la différence na biso mais tozaka na kati ya clan la musique donc makambo to eleka ko na eleka ka batu ya la musique donc naza na partie prité mais na lingi simplement tout le terrain d'attente pour nous sauver clan ou yabiso mais nazala qui au courant tout de suite après makambo wana nazala qui au courant mais ndenge komi ya banzoto bongo eza so bien te na ba age ya ba ville kola achama voto na ve ege
neti benda tika bitumba babenda na babunda du coup et comme bongo est-ce que et ça les bien tes sous normal te bino solution in aujourd'hui côté na yo parce que côté ya vivre la musique tout le monde est président Chikito Mushashino à la quitté à télémi pour à ça la vidéo pour na ko télémi la ba comportement ba genre wana VH na egetoé ba ko bundate parce que papa wa batika ibino atikela ibino bolingo nde toka bolubaka atikela ibino bolingo mais lelo papa wa mbazate en plus na 5e na 5 ans papa wa na sama bele bitumbelinge bima entre papa être egetoé na achama voto na côté vivre la musique Chikito Mushashino a télémi pour appeler ça mode d'ordre ya kimia mais côté na yo tout moni sans réaction tout moni retourté tout moni message tout moni vidéo ya pété pour opeki sabato ou ya ngamu na yo emsu basala mambilinga mbilinga. Voilà, justement, il y a une provoqué qui conférence de presse parce que au loba kelo moi bien bandé l'émission, la question est belé moi ou tout l'anga sur les athées donc ce monde a réagi ça qui na vidéo té parce que na yeba qui na na conférence ezoya donc nazana makambo belé na loba po et meka ko aider batou parce que makambo ezo les keza moi muke flou batou belé peut bazo comprendre pe na pe makambo bien pénaté donc naza les concernés donc nazana mingi ya koloba po bato ba comprendre vraiment source ya makambo pa ekomi mais côté na ngande effort nga na salaki na pesi interdiction na bato ya ngai nyonso donc en commençant par achamo voto d'abord na oyo nyonso baza kolobela ngai ba kokoloba lisusu te donc bazali obligé jusqu'à nouvel ordre ngam na opesa bango to baloba mutu oyo akoloba na minute oyo en tout cas ozala suspendi donc na lingi côté na mot d'ordre na pesa ki yangwana batu pe o ba na musiko pe na ebité na pasaki ba message na ba staff na ngatu où qu'il soit ba me ko contrôler place bazali ke na lingi lisusu bruit moko na réseaux sociaux te na kombo na ngai donc ngamoko na kozwa les devant na la conférence pour na éclaircir situation donc voilà côté na ngai bulunga na salaki na côté ya staff na ngai yangwana. Merci beaucoup pour la précision parce que tu belé ba mi tout na ba ndeko belé ba mi tout na à propos ya makambo parce que tout le monde réaction te président Chikito Mushashino a signé même na bato ba finga ki président egetoé tout le monde ba vidéo circuler ki ya ba saper au bazara côté na yo ba saper au ba défendara yo ba saper au ba lobela ko surtout ba au bazana matadi ba na Angola ozana ba saper belé en Afrique au bazo compter sur yo au ba défendara yo ba comment est-ce que ba manquement ya manqué responsable prêtre ou surtout ba qui tente toujours na kombo ya ege to mais tout le monde réaction te à pardon au président Chikito Mushashino singa ki bino bato ba makaki ege ba respect bato ba finga ki bato ba leka ba singa ba pesa ba excuse na bango mais tout le monde réaction na yote ya ba petit na yote pour na ba excuse au président Chikito Mushashino singa. Bon justement makambu président Chikito Mushashino singa ki na asireza ki hier ou avant-hier donc c'était très tôt au moni ba petit pe baza misika fallait bazwa mot d'ordre pe muna mutu azwa ta réflexion à répondre mais ezali question moko délicat mige parce que moni ba petit wana bazalaki agressé pour ba répondre baza ba touté kaka neti ke ba ye wana na ba vidéo sociaux ba komi koloba j'étais tellement agressé mige ke bozo se rendre compte c'était pour nazana ba audio epelé oyo nga na bombaki na lobaki na obimisa ka na conférence de presse ba audio wana nyonso entre autres batu ba finginga na ba degré oyo mige oyo bozo ka kutu les aventures ils ont été jusqu'à rentrer dans ma vie privée ils ont été jusqu'à dénigrer ma nationalité ba kende ki trolo me batu wana nyonso ba no finga na ba audio ba bana ko tanga ke batu bazo tinda bango basala makambo wana ezali ba ndeko nanga oyo zo tanga ba kombo ozo mona ke tango ba audio ezo circuler ezo panzana ezo kende mutu a contrôler ka réseaux sociaux azate ezo kwe asiko na ba matoyi ya ba petit nanga pe o ba par-ci par-là ba petit na ba sali nini pe ba sali réaction ya réponse ya on a lobaki ke c'est mieux ngana ça na nos conférences to zo maladi pai et outil parce que kolobana mutu ke senga pardon sans boye d'explication ezali très tôt donc faut toye bananu maladi wane utaki wapi to comprendre parce que mige pe e akasoki koto na koto yo boyokani bo se pardonner c'est là où il y a la paix mais soki bino moko boyokani te entre les deux côtés mutu akolinga senga pardon na moninga ozala te bo no tourner ka place moko
c'est vrai que ba petit ba oyo côté na ngai na sola na bango ba yebi makambo na sola na bango pona ba manquement mususu ekende qui un peu plus loin, mais de l'autre côté ngapé ba manquement ekende qui encore plus loin. Donc eza lokola na minito biso nde ba mikolo donc akobana na ngai na baninga na ngai fona lu biso to luka terrain d'attente à partir ya biso to l'axe exemple il y a bien baleki opé ya biso ba Rolanda nzela ya bien soki biso moko to kolakisa négatif ali baleki pe bazo kota bazo manquer respect parce que biso mo mikolo to kolakisa bango exemple était na éviter soko comprendre explication na pesio mais tu comprends mais tu into yeba bandi kwani ba yeba bat baranda biso maréchal Rive Kono na egetoye boelani ngana egetoye tuile lukota déjà un ngana egetoye tout ça la peine dans le change à téléphone telingi zaraki oyo bengi muninga egetoye na yebiye na kati ya clan la musique parce que sali mingi azo faire partie à bateau to respectaka ndenge to respectaka bateau so basali po ndeka na ocho banayo viva la musique ya lokola nzete na nzete na ba branche ezebele mutu na mutu amema apport na ye poto garder eloko to bengi viva la musique donc ngai ege azali connaissance o na kati ya clan na respect na ye parce que asali mingi et il y a aucune raison na za problème na ye problème kaka ezali ke makambu oyo ya Stervos ni akos ne mutu ali base ya babiloko oyo tozo vivre mais sikoyo yango na uchelo bano na ko dévoiler yango nyonso na conférence pour bato ba comprendre problème eutaki wapi mais ngai na ege toza na problème te oyo ngana kokoya na lobaki to welaki likambo to wele likambo pas du tout migi donc toza na problème ata moko te source ya problème ezakaka ni akos Stervos oyo azana sama bele yango na lobaki ke ce mien na lobela on a conférence pour bato ba comprendre po nazana mingi ya koloba je souhaite vraiment que bato ba la conférence wana pour vérité ezakaka na conférence on a koloba maintenant c'est la vérité aucun problème c'est la vérité parce que tozo yi ba appel ya bato belé bato ba yebi vivre la musique koleka ngai ba benga ngai migi moni yo marama vivre yebi yango mais yebi yango bien te yoka ege ba sali ba témoignage ya ege to et moi trop merci pour moi reconnaissance aux zanango des fois caméra na biso na chaîne na biso ya na kombo ya ege to e ngana zoki ba appel ya bato belé à vivre la musique ba benga inga ba lobi ege wana mige a sali trop pour na vivre la musique so que ça là qui ah oui a sali trop et en plus avant papa Emba Koufa mutu o ala musila ki biso papa Emba ali ege to e mutu asala ki production album ya Floridor donc na reconnaissance kai mingi na acte wana parce qu'à l'époque ba producteur mingi bazaki souté ege il a eu un risque à tiba mbongo ne belé pour asala que papa Emba zonga lisusu na marché puis quel album donc biloko na biso tout oya vivre la musique atokobosa nango te yango pa ina lobino ngai na koza l'ennemi ya ege te so na komi koza l'ennemi ya ege la siki mutu na ngai kufi ege c'est un garçon que j'ai toujours respecté depuis bala Firenze depuis ti à Saliba Makamnea ba Floridor ti lelo moi je peux que respecter un gars comme ça qui a fait son boulot mais problème ndé o nazolo ba yali ngana ye penati directement et ça des problèmes il y a des cambiani à cause c'est ça na ba source belé na kati wana il y a des informations autant on a roloba ba tu vas comprendre mais le monsieur comme tel Ege je n'ai aucun problème avec lui ami ça je te jure mais siko achana bon on a habité sur relation achana Ege et ça pour nani parce que niveau tout le monde qui fait Ege à Tomoki pour a Simba fait achana nzoto c'est que il y a des problèmes sérieux na éviter juto yamba fait acha parce que na binga ki pona yamba a singa bio interdire yebe émission ana drôle que émission te ça encore na yo bon na éviter juto rozo porteur yamba fait acha photo ka to yeba promni azana ona ege to y parce que zaki ça qui bien te na matanga ba simana na nzoto oui côté wana c'est vrai mige côté wana c'est vrai lobby kamo ya bien kobo sana tenga na vana na Paris tenga vana na Suisse acha vana na Paris ega vana na Paris et puis acha na ege ba ibani lelote ba ibani depuis longtemps baza peut-être na ba rando na bango oyo ni yo ninga to ebité oyo peut-être sali ke makamu na bango elongwe na privé et kokota na makamu na ngai parce que kobosa na te acha azo soutenir nga tant ye baza na ba problème na ege automatiquement ba problème wana ko longwa na milieu na bango mibale yepe coach et sous cela tinga na été sous comprendre parce que na limite que acha na ege bazali na bonne relation parce que so ba na bonne relation
depuis à chaque moment où makamnanga na mona toujours entre yé na groupe ya bakota ba et que moi rando mo ezala kana menga pe na nga kokota na ba détails wana te parce que wana eza ba problème privé eza ba problème ya musique na ngate na peut-être so comprendre mingi alors ekozala bien ozwa acha dans l'avenir otunaye ozwa pe eke otunaye toye balikambu oyo bango mibale bawelaka parce que makambu na bango c'est malheureusement ezoya kolata ba makambu yanga alors que makambu nanga ça n'a rien à voir na ba makambu na bango. Merci tu as toujours la précision et pas na yomoko maréchal Hervé Kono tous une conférence de presse ainsi dans 2 semaines ou 1 semaine pour tout me continuer ba question etikali oui to komi na suka interview na biso mo ba remerciement sur les pour to finir pe na nzemu na yo pour na ba découvrir biso ba bazoko opportunité otalaté ba signer c'est la biso. Alors, donc, on a déjà remercié Yomo Miguelima parce qu'il a dit quand même que aux faire partie à Bateau, soutenant dès le départ, je te dois beaucoup. Boulez en évident, on a dit que tu continuer. On a pu saper remerciement à Chiquito Mouchachino, na geste Oya Sali, Yakolukape, pour Moutou Azana Posa ya guerre, Penzana Minitoyo, Azate. Et puis, on a pu saper Mbote. Na baninga na nyonso de gauche à droite y compris Lerito Ucholoba achamo voto yemo na no Pascal Zalaka souvent nangai atikakate bigantsumbu oyo yebi azalaka tout tana biso na kopesa mbote na Lucia Zaza mama Lucia Zaza na kati ya Paris vient nangai sacré Zaza na kopesa yepe mbote et y compris Mama Lilala awa na Genève. Donc pour l'instant batu na koko pesa mbote rapidement ba ngona poto na tamingité. Maître Chamo to pesi mbote na Maître Chamo. Maître Chamo voilà Maître Chamo pe na pesi mbote et na tindi pe mbote na baninga na ngai ba Ege ba Arijana ba Henri Papa ba batu nyonso oyo bazo faire partie ya la musique en souhaitant que tokozwa temps lokola ba mikolo to meka kotendre fait pour souci na ngezali bisonyo soto s'associer na likambu ya bayana biso bakende ni akosa kende na zo sala likambu pona yebe na yebike likambu wana na kokoka yango kaka en étant na bande kolanga ya clan la musique. Donc voilà message na ko pesa lelo na yo Miguelima pour na yebike opanzaka sango bien opanzelanga sango oyo na batu nyonso bazolanda. Donc merci to kuta na Paris. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci pour maintenant. Au revoir, merci. Voilà, fidèle internaute, finir na nzeli kitoko o maréchal Hervé Kono na sela biso yango ba chelino suka na rumba suka na mélodie ayemba on a ba grand artiste yambo kona biso vous attendons découvrir ensemble et puis on se retrouve à la prochaine numéro. On est ensemble, ça bouge pas. Big Antsumbu en Rata Suisse Eva Toumana en Vex toujours Estria Nzembo. Tout fini, tout le monde est dans la prochaine occasion. Merci, Nabandego. Tout vas-y connecté, branché, on est ensemble. C'est bon. L'ordre mondial de la religion Kitendi en marche, King de Kimakuta, vous invite. Hey, 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 Mama, Naina Lili. Hey, 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 Mama, Naina Lili. Balade kitoko, contrefaçon,
Bami bengi bango ba héritier. Ba inonde la Chine, ba inonde pe Turquie. Ba dévaliser Dubaï, ba kotiti na kato. Hey, 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 hey. Mama, lana leli. Hey, 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 hey. Mama, lana leli. Religion qui tendi ekoti confusion. Baweli héritage, ba panzi idéologie. Ba faux prophète, ba bini ebele. Ba traité, ba guitariste, ba voyou la société. Papa wembani akose kese ebola muka. Sima na bino confusion ekoti. Waya kimakuta maréchal rive kono. Akoka na bino soki osakani. Hey, 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 hey. Mama, les conseillers spéciaux Jean-Dominique Okemba Moranzambe, Serge Pépin Itou Apoto, très fort. Trevose, Niatose, Kamine religion lelo helingani. José Congo, Papa Wemba, Kumani he, Simawa Makambe Komame, Christiana Kwasai, Testere, Zonga Poto Kake Bangaya, Pepe Apuchi. Ngai monoko moko solo moko misomi bale bandeko na sala nini na wela nini sirana ngai Trevose, Lucia Zazai, Kamine religion lelo helingani. Fernanda Kopil, Papa Wemba, Kumani he, Simawa Makambe Komame, Tabu Fat, Mère Véro Omangai, Jani azalaka mwana moke lelo akoma mwasi monene. Mombele zala na yo kimia. Doris la Congolaise, dans l'au-delà. Papa Wemba, Kumani he, Simawa Makambe Komame, Zonga Poto Kake Bangaya. Vieki Michoe, enganche liboso papa forme mwana suka ayemba na papa wemba atika nde nsango Trevose, Riva del Pico,